show na quelle réunion et dit mon cher Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Balanda radio lisanga to tondi bino botondi mingi na fidélité na bino ya radio lisanga pokwa ya mokolo mwa lelo tozana bino na ndenge ya bomesa na radio lisanga de 19h à 20h ndenge tosaka direct na biso bayeba kolanda biso sikoyo en direct na ba poste na bango ya radio na FM na kati ngumba Amsterdam pe na nzinga tokotonda bino tango iso botondi pe bayeba kolanda biso na nzela ya wewewe sika nyonso bozwami botondi mingi pe boyebi baya wewewe te bolandaka biso pe ata nasima ndenge to tiaka ba emission na biso na internet kuna bo landaka tango inso bo koki kokota na www.lisanga.nl kuna bo kuta information nyonso etali radio lisanga na radio lisanga pe bokomona ndeni bokokota na ba compte na biso ya YouTube pe Facebook kuna bokomona ndenge tokokabola ba sango na biso otoko zala nango ya kokabola na baibanso bako za na biso elongo nde pe bokoyeba mingi pona Fondation Lisanga point de soutien congolais Stichting Lisanga congolais steunpunt na néerlandais ndenge lobamaka soki botel na www.lisanga.nl nde boko mona mingi sur Fondation Lisanga yango ezali Fondation ekosala ete radio Lisanga ezala na mopanzi radio Lisanga eza pe na baaktivité misusu mingi Fondation Lisanga salaka soki botali na contact na site na biso pe bokomona lolenge kani bokoka koentre en contact na biso pona makambo oyo boyina ngo na mposa na ntina eteleka na nzela ya Fondation Lisanga ezala maimatali kozala na biso na mboka Pays-Bas esika tofandeli to maimatali mboka République démocratique du Congo kuna esika to bimela balande radio Lisanga pokola molisusu elongo na programme ya radio Lisanga na wabino yesu kitenge awa a partir ya studio na ngumba Amsterdam to zali ko koba ndenge to si to bandi boye pe to pesi ba mbote mingi na Joel na Amsterdam side solo to bosani yote longoni esika zali yonde osaka ete to ebete na mopepe pe bato bakwamba biso toujours na ba poste na bango ya radio na kati ngumba Amsterdam pe na nzinga to pesi pe longoni na SD Malaika son divers na libota mobimba poto ebiete binonde bato boyebi valeur ya radio Lisanga pe to bosani te to pesi pe longonia na papa Freddy na Apedon na mamiki bino pe boyebi solo ete nzela ya wewewe eza na bokasi boyebi ndenge nini ya kosalela yango baebanso bakolanda biso baetotangi te boyebi toali na bato mingi na ombre oyo to kutanaka pe na bisika mosusu balabaka ete nalandaka na kolanda
nalandaka mpe nakotika lebe kolanda. Radio Lisanga yango ezali po esunga biso to koba na bomoi po soki to yebi lisusu te biso toyiba nani eloko nini biso toyeli na mokili mpe ntina na biso nini mpenza na bomoi oyo mai manso makoleka na ndinga na biso mpe sika touta kozanga koyeba yango nde ezali mpe kozanga bomoi. Toko banda na bino na ndenge tomesana ko banda na mikolo miso pola kotalisa ete biso na Radio Lisanga tolobelaka mai mpenza matali baibanso bako kweya na makambo kilikili oyo ekozwa bango na mabe oyo basali te soki bakangi bango to babomi bango na gouvernement oyo ya mabe tokotanga boya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ezalaka ebe mpo na susi ya bolamu ya peuple na ntango wana bazalaka susu na makoki ya komilobela te nde biso tolobelaka bango boye po esala ete tobosana bango te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Biso toza na bino na pokwa lelo lisusu toko sola na bino mpenza kitoko mingi pe na ensengo lokola ete toina makoki ya kokaba na bino mai toza nango akaba na bino nde esengo na biso yango wana toyebi ete basango mingi oyo toyaka nango esesali mpe mwa bambula eyebe ya mpasi ya mawa ya soni mpe toloba mpona mboka République démocratique du Congo likambo ya malonga oyo eko tambola malamu kuna eyali te ya solo mpenza tolobi boye tolobi na bo mpamba te ezali te mpona toali bato oyo bako bundisa regime ezali na mboka République démocratique du Congo na mabe nango ezali nango pamba te ina ntina ya kozala te nsima mpe ya kosalaka bafraude minene oyo esali misusu na elektio eutaki koleka kasi ezali nde mpenza realite na makambo oyo mazali koleka kuna nde ekotinda biso mpona to ya koloba na mpasi na mawa boye tokotalisa bino mpo bomona ete mai tolobaka ina mpamba te mai tolobaka ina mpamba te soki tolobi na bino na mokolo tozali kuna na province orientale oyo ezalaki na ntango moko boye na deuxième république ki babengaki yango susu nini tala mpe bakombo yango eleki telema ebele ekoya ekokende ekosalaka mwa pitopale pamba te moto soki akoti na bokonzi eloko ya malamu ye asalaka na mboka na biso ezali ebe ya kobongolaka bakombo wana mpenza nde totikalaka nango koyeba ete basali eloko kasi na mopanzi ya kobongola bakombo eloko mosusu esalemaka wana ezali te nde yango ezalaki na deuxième république au Zaïre
sikoyo ya province orientale tokoyebisa bino banda ekomi province orientale ça fait 15 ans pe 15 ans yango toyebi te mai kuna ezali kobima te na hôpital général ya Buta. Donc banda kaka toyebi so totangi 15 ans oyo tokoyebisa bino na bopolele ete ezali depuis 1997 elobeli mosusu 1997 na ntango feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukumubendo azabanga bimisaki ye na pouvoir na Laurent Désiré Kabila mze te sikoyo tokosola na bino mai ebimaka lisusu te na hôpital général de référence na Buta kuna yango ezali situé na 300 km na nord ya Kisangani. Ezali na médecin directeur au hôpital wana na kombo ya docteur Jerry Paite asili kolobela likambo oyo ya bozangi mai alobi ete yango ekosala ete hygiène na hôpital wana ezala te ezali kosala baproblème ya hygiène kuna eza komema makambo ebele mpona bompeto kuna ekozalaka te. Biloko ya misala oyo ezali mpona l'hôpital kuna moyen ya kosokolaka yango na ndenge elongobani ezali te. Bato oyo basalaka kuna baminganga epe na bamalade bazali oblige basalela mai ya mabulu, mai ya mbula na bamai ya source wana ezali kaka ndenge toyesaki bino docteur Jerry Paite nde moto akoloba na ndenge ekoleka kuna na hôpital général de référence ya Buta kuna na province orientale penepene na kuna na nord ya na 300 km ya nord ya Kisangani. Lobami boye hôpital eza na mai te ndenge tolobi 15 ans yango oyo 15 ans yango oyo tokoyebisa bino awa na radio Lisanga kolinga kozwa kibokonzi ezali elengi ezali penza sukali moto nyonso akomona yango malamu alata pe ya ye zakosi abeta ya ye karavate bamema ye pe na Mercedes babenga ye soki honorable soki pe bakobenga ye son excellence kasi ki excellence yango ekozala na mosala to ekozala be na komileisa ki honorable yango pe ekozala na kotia maele na yo mpona ekolo to ekozala be na komileisa oyo tokomona awa ekolakisa biso te bango bakosala mosala malonga pe bakotia maele na bango soki baza nango mpona ekolo solo penza oyo ezali maseki te likambo oyo toyebisi bino ezali penza likambo ya solo oyo ekolakisa ete pouvoir mpasi eye eloko makasi mingi mpona bakabiliste bango mpe balingaka koteyama te ndenge toyebisi bino boye makambo mazali ebele ndenge tolobaki soki tokotelemela kibokonzo eyi kuna eyi na mpamba te po kotikaka be boye ekolakisa lokola ete biso banso tokondimaka bozoba oyo eyei na baye bafandisi kuna
na mboka République démocratique du Congo. Ezali boye te nde yango tokotalisa bino na lolengo oyo biso banso tokoka komonela pe koluka kosala ete moto na esika adwami atala lolenge kani akokoka kokende na makambo boliboso. To suki wana te tozali pe na sango mosusu tolingaki toloba na bino soki tongi toloba oyo makambo mbula esali na mboka Kinshasa awa boye na buto moleki esali bawa misato pe esali mpenza badega materiel ebele bakufi bazali bilenge mibali misato ezali na mur nde mutu ekpeli bango na quartier Joli Park na Ngaliema tango mbula ebeti makasi na butu na mboka Kinshasa. Toyebi badega nyonso mbula esalaka pe ndenge esali lisusu na butu oyo. Solo tokoki koloba ete ata na mikili ya mpoto tofandi mbula ebetaka pe omona babalabala matondi ekoti pete na bandako bato soki mbula wana pende ezalaki makasi mingi koleka kasi tokoki komesure komona ndenge nini mosala oyo basala awa mpona kokanalize na ntango bambula ekobeta bongo ezalaka bambula nyonso te nde esalaka ndenge wana. Boki komona esika moto asuki pe na kapasite na ye ya mosala pe na kapasite na ye ya komemaka makambo ya sika tango azokutana na mikakatano wana lolenge kani ya kosala na mbala nsima mpona akende liboso. Kasi na mboka République démocratique du Congo soki totali tomona suka na kapasite na mosala ezali bozangi mosala po eloko nini basi basali po tomona ete bako bunda na likambo na badega oyo mbula esalaka kuna ezali te pe eloko nini bazali nango ya kosala ezali pe komona kaka te. Toyebi te soki na maloba ya mpamba nde bango bakanisi ete bakokosa bato na mosala oyo ezali kosalema te oyo ezali komona te. Na maloba ya mpamba ndenge tolobi wana maloba yango ya mpamba penza nde bango kuna bako salaka pona kozwaka mikano oyo toyoki ete baboyi likambo ya bamituka nyonso oyo esalema mituka oyo batia yango na circulation avant 2002 ekoki su kokota na mboka République démocratique du Congo te. Bofungola matoi boyoka ba lobi boye pamba te ba mituka wana miko yaka miko salaka ba dega pe pona nature pollution ndenge boyebi nde vraiment boyebi likambo oyo ya ba mituka ndenge balobeli boye likambo nyonso ezalaka pe soki otali oki omona mesure mosusu eye ta mosusu ezali nango mesure ya mabe te eza ya malamu lokola koluka kolute contre pollution but wana ndenge ezali kotala sikoyo ndenge baye kofrape yango na mituka oyo etiami na circulation avant 2002 nde tokoyesa bino na radio Lisanga ebongaka pe batala efficacité ya mesure soki bato bazwi mesure batali efficacité nango epe batali ndenge nini bako maintenir yango soki totali pe eloko oyo bango bazali komema na mesure na bango oyo tokoki komituna soki mpenza bakanisaka na intérêt ya peuple liboso ya bango kozwa mikano. Toboyi te bato baya na mituka ya koleka 10 ans te soki totali siko toza na 2012 mesure oyo bazwi tokoki oloba ete balingi te mituka ya plus de 10 ans ekota esu na République démocratique du Congo. Kasi soki totali
ndenge basengaka bato mbongo ya kofuta mpona dédouanement na mituka, okoki komituna soki baza koencourage bato mpo baya na mituka oyo ezali nano jeune mingi. Po moto soki aye na motuka oyo ezali mobange mingi makasi, bazofutisa ye bafrais ya douane mingi te, bazotungisa ye mingi te, po bamoni lokola ke yai na mbongo te, po mo ya place lokoso ya bato efandi. Soki moto aye na motuka oyo ezali nano nuni mingi te, ye nde babandi koluka kopesa ye bafrais ya badouane soki mpe ya ndenge nini. Nga na yo to mituna leta ya malonga na situation oyo, po toboyaka na biso kolakisa bango mayele, po toyebi ete bango bateyamaka te koluka kosimba zoba, yo mema zoba likolo na mapeka na yo, ya fandela yo po azala likolo na yo, yo okanisi ete soki ya kolia lipa bamieto wana yo kozokolia, okomi zoba pe kizengi, okozala suna maele te. Talo kwa mesure bakanisi penza yi maele mingi, me basala yango na kati ya buzoba po eko salisa banani. Toko loba mwa mokiawa, ata soki tolingaka ko loba mingi te na buzoba na bango, po tolingi pete ata soki tolobi toloba pe bakozwa pe maele yango te, po baza na bango deja bato bateyamaka te. Kosala mesure ya boye eza likambo oyo ezalaka mpenza programme mobimba. Eza kaka décret ya premier ministre a signé le 2 octobre alobi ki a partir ya 2 décembre ekoya motuka nyonso ya occasion oyo batia yango na circulation avant 2002 bakozongisa yango esika euti, to bakodétruire yango na moment ya dédouanement na bafrais ya moto oyo aza komango kuna na mboka ya République démocratique du Congo. Esengeli kotala soki totali nano kaka kote ndenge tobandaki nano, eske baza koencourage bato mpona dédouanement. Ezali pe na kuna na mboka ya République démocratique du Congo na président national ya ba importateur ya ba véhicule na kombo ya Fredi Nkumu oyo akoloba peke mesure oyo ya gouvernement oyo ezali eye mabe donc po monete kokai na kozala pe mesure ya mama eyeli nde mabe. Ye pe apesaki atelemisaki pe même point oyo tokotelemisa oyo ya dédouanement. Ye alobi apesi exemple ya soki mituka 4 ya occasion Europe oyo eza fabriqué na 1995 eye ezali kokute 800 na 1000 euros. Voilà exemple ndenge apesi. Mais alobi soki ba importe yango il faut kofuta $4000 na douane. Sikoyo bon soki otali motuka moko kaka motuka moko oyo eye wana ezo valeur nango eza entre 800,000 euros. Bafuti $4000 na douane. Nde alobi sikoyo meme motuka wana oyo bafabrike yango na 2004 na 2008 etekami na 4000 euros. Il faut kofuta 7000 voire $8000 na douane congolaise. Poneleka.
Donc wana eza deja likambo monene oyo ndenge mpe tobandeki kotalisa bino na ntina ya likambo oyo. Sikoyo tokoyebisa bino mpe makambo mosusu oyo eza na kati wana ndenge tolobaki likambo ya boye. Mesure ya boye ezalaka nde programme mobimba oyo esalamaka wana. Esengeli ezala mesure moko na kati ya paquet ya bamesure oyo eza na kati ya programme ya kosala ete pollution na biloko oyo ya mabende lokola motuka to ba oyo nyonso eza kobimisa melinga lokola motuka baluka kodiminue yango mpe batala programme yango soki bakoya ko mesurer yango ko évaluer yango après combien de temps. Donc yango soki totali nanu kana motuka esengeleki batala lolenge kani bakokaki d'abord ko décourager batu oyo baza koya na mituka oyo ya kala. Soki balobaki kaka batela bango ba frais ya douane ebele mingi koleka na ba mituka ya plus de 10 ans, bao bae na oya kati ya 10 ans batia yango muke po bakokute l'État mbongo te pona pollution to mbongo muke pona pollution. Moto soka asali calcul asomba motuka ya 800 euros to 1000 euros po akende kofuta douane $7000 to $8000 ako préféré asomba motuka ya 4000 euros po akende kofuta douane soki batia yango neti 2000 ou $3000. Donc aomona que azosala na ye affaire à bien na motuko eza jeune epe ekomela kuna ekotambola mingi par rapport à soka sombi ya kala mingi ekosuka kaka na bafrais ya douane wana ebele ekoapporte eloko te. Elingaki kote ya bato malamu mingi koleka na comportement ya bato bato bango moko ba mitia malamu mpe bamona que gouvernement asaeli bango eloko ya bien oyo ezwi bango na bacomportement ezoke na bango lolenge wana. Oyo alingaki kozala na mbongo ya kokoka te po asomba motuka ya jeune po aya nango ndenge wana moyen mpe azwa mpe ya mobange mingi kozala te po ekosenga ye mpe mbongo mingi. Elingaki kozala likambo ndenge mosusu po raison balingaki kotia na bamituka kala wana oyo batia yango bafrais ya douane makasi eza po kala te ekokomela bango bibembe wana oyo esengeli l'État aluka alongola aluka ndenge nini akosala ete ebebisa mboka te epolue te. Nde esika oyo tolobaki ezalaka programme mobimba na kati pona mesure ya boye po il faut pe balakisa ndenge nini bango kasi na bambongo oyo bango bazali kozwa pona bamituka wana bakosala misala na pollution ezali kaka te koloba ete eza kopolue nde ozwi raison no ekoki wana te oza l'État eloko nini yo ozali kosala contre pollution wana olakisi mpe bato misala oza kosala mpona yango mbongo eza kokute yo ndenge nini ozali kozwela mbongo wana ndenge nini ozali komonela mpona ozwela mbongo suna mikolo mizali koya esuki wana te toyebi ete bamituka oyo eyaka wana eza kaka mpona usage personnel te eza mpe mpona esala transport na bato eza secteur privé boyebi na mboka ya République démocratique du Congo l'État aza na ye susu te nyonso ekomi nango kaka na privé bazopesa nyonso na ba société nyonso tu ya l'État ba-entreprise nyonso ya l'État ezokoma gérer kaka na privé mingi na bapaya nde bazopesa kasi tomoni te bapesi mpe bapaya moko baya kotia transport ya babus ya bataxi kuna botuna bango soki mpona nini l'État asali yango te. Sikoyo bato oyo baza kozwa charge wana ya l'État bati yango mpona bango bakotisa bamituka wana mpona transport ezozala mingi bamituka wana mpe ya kala
oyo ekozala pe sikoyo problème ekoya kosala na ntango bamituka yango ya kala wana bato oyo bayaka nango mpo bayeba ete yango nde bakokotisa malamu mpo na douane na ntango bakokoka korenouvele yango te na mituka misusu ya kala toyebi te soki ekosuka ndenge nini mpo bimbambala oyo eza kotambola kuna ekokoma lisusu bimbambalala nde esengeleki leta atala ezalaka programme mobimba oyo tokotalisaka ndambu eza mingi oyo tokokaki koloba me bango loka bateyamaka te yango tokobaya biso na bino eza entre biso bino na biso nde tozosolola mpo nde tolobaki na libandeli awa te torejetaka bango na pamba te eza te paseke tolingaka bango te eza yango mpe na likambo ya bolingo te mpo eza mpe oblige tolinga bango te mpo bape bato mpe ya kolinga te me ezali mpona bazomerite te esika bafandi mpo tosolaka na bino te sikoyo tokosola eloko moko ya malamu bazosala wana ezali te wana totalisi bino kaka mwa moke tokokende mosika te totalisi bino mwa moke me ezalaka nde programme mobimba ndenge tolobi wana eza kaka na dekret te ya premier ministre nde ekoya zuka dekret nde makambo mpe masala mabongi te salaka bongo te toyebi yango moboti nyonso afani na bana na ndako kobokolo bana kokolisa bana tokomonaka soki opekisi mwana asala likambo kasi likambo oyo neti kosakana olobi na mwana asakana te me oyebi yango ke mwana moke posa na ye ya kosakana ezali kaka bokobebana na ye po ekesengeli na ye alukaka kosakana soki ata bobebani te okobebisa nde mwana po moto na ye ekoki oyo ya kobeta po azosakana lisusu te yango wana esengeleke koyeba ntina nini opekisi ye asakana eloko nini yo okoremplace eza masano nini oyo opekisi ye oyo wapi eza malamu mpo na ye asala mpe na ntango nini esengeli ye asakana mpe na ntango nini te mpo asala eloko mosusu ntango mosusu devoir na ye ya kelasi nde omoni makambo yango ndenge balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation pamba te eza na mama nde moto apesaka éducation na bana donc soki totali bango bayibi ata ndenge ya kosalela mboka te donc baza bato oyo mpenza bakotia biso na baretard tokojongaka nsima na ntango bato bayaki na mposa batambusa makambo basalisa makambo République démocratique du Congo monene nango emonana ebima bango bayibi volonté ya peuple na élection lisusu soki tolobi lisusu po ezalaki na 2006 pe osalama na 2011 kasi bokasi na bango ya kotalisa mayele ya kosala mosala ezali komona na soki moke te na maloba na badekret nde bakanisi bakokamba mboka kasi mpona nini te sikoyo bazwi dekret te bazwi bamesure te bazwi sanction te contre Rwanda, Uganda, M23 oyo ebongwani nango lisusu awa boye ekomi nango lisusu na kombo mosusu ARC na kombo ya Armée révolutionnaire du Congo boyebi yango eza likambo ebanda kala uta ba Rwanda na ba Uganda Burundi basimbaka
Laurent Désiré Kabila tant Rwanda akotaka na Congo et moko pour se couvrir à ça kindingwana ba combo ya ba groupe ya rébellion kuna et bongo na kakaka na même soutien wana te siko ndelelo Lambert Mende Oboebi na kombo ya Chaku National ako loba likambo yango M23 ako lobete armée révolutionnaire du Congo ARC wana ezaka M23 Rwanda tika kosala makambo aboye lelo nde amoni ete Rwanda azosala makambo aboye aza kosapuye na rapport oyo ya Nations Unies po bozobo bango baza nango kuna batikala koyeba kaka te ke Rwanda nde mutu asalaka bamakambo wana kuna na Kagame esengeleki rapport ya Nations Unies po ya koyebisa bango po bomona ndenge toyebisaka bino basalaka na bango eloko moko kuna te basala makambo ekipe bango soni nde mutu eza kolobisa bango ndenge nde bozomona ata Kagame azo yoka na epe bango tazo tosa bango te tala Rwanda auti kota sikoyo na Conseil ya sécurité bauti ko voter Rwanda kota Conseil de sécurité donc au monde même Nations Unies parce que Conseil de sécurité des Nations Unies malgré rapport aux Nations Unies baza ko continuer ko accuser Rwanda que y a azali impliqué na soutien direct ya ba rebelle kuna na est na Uganda kasi ba voter à côté na Conseil de sécurité. Bozomona hypocrisie ndenge ezali kokena tango oyo baza to bazo souffler bango moko chaud na froid eza kwa mpuku azoli azotia mpepe alati mpepe boyebi pe mpese ndenge liaka mutu na misapi na ye ata makolo bongo Congolais azoganga alobi tala rapport à Nations Unies oui rapport à Nations Unies tala yango oui mais eza bango te nde bakoya na solution ezali bango te même pas kutu gouvernement congolais oyo eza nango ya batu pamba te na ndenge jibe mpia na lobaki ke aza mutu pamba eza na ndenge ya ozala humble te toali pe ko humilier bango te mais tozoloba réalité ya likambo ndenge ezali po ye mende akoma sikoyo ministre akoma super ministre donc même likambo ya domaine ya défense oyo normalement il fallait na ntango oyo nde ministre ya défense aloba fallait ministre ya défense aloba aza na manduki te oyo akolobela nango nde mende manduki na ye koma micro masasi na ye maloba ngo pe ya makasi te oyo na ntango bazobeta bato masasi kuna este bazoboma basi babomi plus de 8 millions bazovioler basi kuna bazoyiba bamatière première ye na Kinshasa akobeta ye costume atie cravate bien ala bandi koloba azodenda aza koloba kwa mutu pe ya malonga oyo pe akanisi ete bato bazoyoka ye azosalaka ba exercice ya français atangaki na classe akanisi ke eza mayele kasi ezomemela ye solution te na baproblème oyo soi-disant ya mboka na ye yango wana tokoyebisa bino po totalana biso na miso banda makambo ebandi te sikoyo ndenge ezali kokende totalana mpenza biso na miso po toyeba bandoki bazali banani bandoki baza mosika te pamba te bandoki bazali ebe bao bai na Kinshasa po Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila nde moto ya liboso esengeleki basukuma na makambo nyonso bayebi yango bien Kagame tanga moni babandi ko chauffer na mbala suka wana mbulo yo abimisi likambo ya accord secret oyo esalaki ya ye na Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila po ya militaire na ye bazala kuna bauti kokota lisusu na weekend awa poso eleki ya suka ba militaire rwandais ya Kagame bauti kokota lisusu na est kuna République démocratique du Congo toyebi kozanga armée républicaine
eza kaka likambo tokoki koloba ndenge nyonso tokoloba tokokauka minoko eza likambo ya kobunda me tokoyebisa bino bastratégie mosusu te tokoloba pe te basusu boyokaki babimi soki bakopusa ndenge nini ndenge tokoyokaka na bakongole mosusu bakoluka bato babimelaka bango na baradio internet mpo babanda koloba esika bazali esika bakobunda etumba esika babatami na bastratégie na bango militaire mpona koluka kosikola mboka na bapaya wana biso tokosala yango te biso tokotalisa bino ebe mabe kote ezali mpo tolala mpongi te tobunga lutte te mpo basusu bayaka kobunga etumba soki bato bazotalisa bango mabe place esika efandeli te yango biso okobaka kotalisa bino ebe mabe esika efandeli esika ekoutela esika ezaleli mpona to bunga nzela te mpe to zanga po moi bwa biso te balandi radio lisanga oyo bokokezwa bino yesu kitenge na radio lisanga tokoemetre a partir ngumba Amsterdam radio lisanga esalami na fondation lisanga point de soutien congolais pepe nkoyeba mingi mpona biso botala na www.lisanga.nl solo toza na bino tina ngonga ya 20h. Auta na mokongwa mama lokola yo lokola ngai yende bapimela ebolingo na mvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge ezalaka bomoya balabala eteye maso azana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki lipape ya bomoye kolisi enoki mbuma bolonaki esi ekoli tala bango wana na balabala kongo ya lobi shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege topesa bokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo baboti bapimela oko monena nzelako sengo mosolo na butu kalesika lala koyoka somo etike nani apangusema ya misike tangi tala ndenge bozepesi bokabwani kishege na kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikya bomo esili kotiela nebale ikampiliko tina te komakala tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka baka bakobelela yo shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege pesa bokoko mokongo sikoyo tomona yango shege na ntango ya bokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola ye baboti oyo bapesa ye nde ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo yokanisi ya kozala na mawa na yo liwa mpo na ye ekoma eloko pamba aboma tala te azanga mawa bana mindele bazali kotanga oya biso makila ezali kotanga solo zoba yamba mopaya kamata tekisa mboka na mopaya mundela sepela apesa ye biblia alobi kasi mpona mwana na yo na memeli eloko moko ya kitoko omoni wana ya mundele ezali mwana na ngai ye azali kosakana na mundoki ya mai kasi mpona nalakisa yo bolingo na ngai kasi mpona nalakisa yo bolingo na ngai na memeli mwana na yo mundoki ya solo kaniboka kana bosewa mama na
banalala kupalapala. Kadogo karuma katumbu inavimba kwa sababu kaka nakosa chakula. Kadogo kadogo ya kanisa inasema washege ni waluzi. Kadogo kanuli inavunjika, walimupiga fimbo na masasi. Solo Balandera de Lisanga. Kadogo. Il faut montrer que le peuple congolais akopika fimbo na masasi. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec confiance, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, qu'il soit Kasavubu Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef, ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler à Swahili ou à Lingala. Nous avons notre flamand national. Bandera de Lisanga toko yebisa bino lisusu ete eza na mesure pe oyo gouvernement congolais adui ya kokanga frontière ya République démocratique du Congo na Rwanda. Oui, ya kokanga frontière ya République démocratique du Congo na Rwanda kasi ebe na moi. Donc kobanda 18h tina 6h bakangi frontière. Bakanisi ete so basende ngona nde baza na contrôle ya malamu ya frontière na moi kasi batika bato baleka na bango ndenge balingi. Wana ezali potota esabino ete eza na mibeko msusu batwaka oyo bato bakokanisa ya malamu kasi eza ndenge ya malamu te. Baza kasi kobanga nini? Babandi na likambo ya kokanga frontière. Poni kasi bakangaki yango kaka nyonso te mobimba na mbala moko. Pona guerre ezali kuna eza kouta na Rwanda. Pona koluka solution po monete bango moko pe baza pe sur na bango te bazoye bate soki basala nini pasi bakwe na piège na bango moko nde bomoni siko ndenge osala toyebisi bino siko verité bakwe na piège na bango moko nde bomoni ekomi kokendele bango boye kasi tobosana te communauté soi-disant internationale eza nango pona mboka République démocratique du Congo te po toyebi ndenge makambo makoleka kuna ba oyo nyonso basi bakufi ndenge totangi bango deja na koleka 5 millions 8 millions eleki na koleka kasi eloko moko bazosala te toteko esabino bakotisi Rwanda na Conseil de sécurité pona kotalisa ete makambo nyonso bakosala ezali nango mangungu toyebi yango ete baoccidentaux basalaka na bato ya sud ndenge nini ndenge bango mo babenga bango basalaka na baafricain ndenge nini bakoluka batalisaka yo toujours ete makila na yo maboko na yo eza na makila sikoyo balia na yo mesa moko po yo pesa bango o nyonso baza nango posa po soki osali fopa bango kaka nde bato bakokanga yo nde tolobi boyo eza complot international na ntango bazoprofite
na situation ya guerre na entreprise na bango oyo ya soi-disant communauté internationale nde tokoki kopesa bango confiance soki moke te kokanisa ete bakoyela biso solution. Somme tozana moko kitoko mboka na biso ya kitoko koleka mboka poto toye na kisili mpona nini pouvoir na biso ezali mabe eza mabe babomi 5 millions de Congolais monde entier efanda kaka nie kimia ata sosa moko eza na propriétaire Congolais bazokoma ye ti lelo basi koviole bango bana mikie 3 ans bazokoviole bango eza neti normal na Congo ya biso wana ko bazokogouverner eza neti ko babenga nini ira ya awa c'est comme si l'Iran de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo a gouverner Congo. Kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la té. Alors, ça risque pas d'avoir Nangaï. Mais pendant le Congo, j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Nantango biso toko solaka makambo na mboka République démocratique du Congo bazoyaka na ba mesure o etengama ba guerre bazoko kate o bango moko basalaka awa na mboka Pays-Bas bazokanisa makambo mosusu o ndenge tolobaka o eza laboratoire moko mboka moko moke mais laboratoire Europe pona basalaka ba expérience moko boye na makambo basusu bayaka kolanda o toyoketa awa bakomi koluka ete bana donc mwana moko azala pe na ba parents koleka mibale mwana moko azala ba parents koleka mibale toyebete mwana moko azala na ba parents mibale papa na mama avete mwana pe bapesa ye possibilité azala pe na ba parents koleka mibale wana ezali otoyokete proposition ya Groenlinks membre ya parlement ya parti politique ya Groenlinks na kombo ya Lisbeth van Tongeren alingi nde na poko ya lelo tozali akotisa motion pona asenga basala ba recherche soki ba parents bakoki siko pe pona kozala na relation familiale ndenge wana batali mingi na mesure bazolinga kokotisa pona kofavoriser ba lesbienne oyo donc tolobaka homosexuel na tango bazozwa bana na ndenge soki badon esalami ya na ba parents biologique ndenge wana po esala ete ba parents nyonso wana na ba homosexuel bazala reconnu comme ba parents donc mwana siko azala ba parents ebele tamsu misatu tamsu 4 ndenge wana nde bomoni sikoyo biso makanisi na biso tozala na kote totaki koloba wana tosisa na baguerre kuna totala na ndeni tokosala makambo bakosisa bapolition na mituko ezota libanda totala na ndeni tokokanalize bamai ya mbula bande radio lisanga poko elamu esika nyonso bojwami tokozala bino sumoko mwa jeudi de 19h à 20h obokeza bino kitenge wewe.lisanga.nl makamba kitoko eza kuna aro iporita nambe orari soki orari mbera yangoyo
Katimini, Kundelbe, Yazumel, Bedi grosso modo, na marca Bizolo. Dimitri Mourandel, Kakomi Peko parlementaire Tropicana, alors que Bamonte. Baya qui t'offert, quand était plein de maladies, aussi Kalamakoudiste, Vimina, Jara Saoudi. Bakosovore, Ngando, na système, Egoussa, Mekalansi, no pour écouter Babela Kwakara. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des sauces de gens. Il n'y a pas d'Idoyogo. Chez nous aussi, nous avons des taximens. Mais taximens, il y a Harare, il y a Kumbela Gongo, il y a Toti la Motukawana, Namatate. Omona umotazi bokonzila ule famille na eba savure kumbele okare mwastemai na konti ya loshinto me okontrerando epesi esango koti mokulu mwana bendelingo mitelengano ya lenoiro abosaniza makungu yango atikeli kambala etikele kaka Bakunu Pelegete Mandombe Wabela Dio Nouvelle Grita Kangama na Mfumu Kimbangu rendez-vous na Kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de Kundabatoire, il faut partir chez Tekokologo avant qu'il ne soit Totardino, Potolobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati Serpontifort pour les intimes Nyoka, Sokasio na Mosapi Kokamasinga na Logo, mais Hippolyte Kaname, Alain Yakiwuta, Asubiso na Moto, Moito Tsasinga Kingo Ikelefe. Liwa ya Nika, quel jour, Limanga Mogo Nikolo, Mosusunase. Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname Akamiki Kolo, la terre de nos encouros, quel scandale. Mokanzale qui laisse til Farabus. Motoatambola Kabolumbu te pona Mozangi Namba. Mwana maman, est-ce que tu s'en sors? Kagame Kaname Kunda Ruberwa, dites-moi qui a tué Abiyarimana, Nyamisi Movingi et Nadaye, Monseigneur Moziriwa,